ngai te mutu na kobanda koloba na bino eloko ya kosala bino bokolobela nge eloko ya kosala nga na mutu na bino mosala toyokani eza te ke oza na likambo ovandi na motema na oyeba te malamu koloba ata so nakei cordon azali bopesi makambo nyonso na présidente mama Makaya kosolola na cordon nakozwa bamakambo wana nyonso nayokaka na ngai natiaka toi naza mpona bino mpe bozala na mpona amen. Voilà, mbote na mino balandi na biso ya tindika télévision, bo continuer ko s'abonner, ko aimer, ko partager, surtout ko commenter na émission na bino. Na pesi déjà mbote na nga na refan qui sombe na papi kele bakolo tindika original Charles Mbongo contre mon agence sur na Londres. Na bosse noté mama Jeninda ya KMB futur député national. Bon on a déjà na simbi bassin aux fondation Jeninda ya KMB. Na bosse ni pété Charles Mbongo contre mon agence sur na Londres, le vrai Njilo papi atonga bambote na bino nyonso balandi na biso ya tindika télévision. Bon bassin ozo représenter fondation Mama Jeninda ya KMB. Mama Jeninda ya KMB akiti lelo awa na commune ya Selemba ko rendre base na ya Selemba au visite pour nanu bamona Mama Jeninda ya te bamona bayoka kaka ke mama koya melelo Mama Jeninda ya ye pour solana ba mama aye ba mama problème nini bazana ngo bakuta na ngo ba difficulté nini bazana ngo ba solola ye moko tête à tête na ba mama akosolana bango puis azuma likanisa ko kabila yanga zuli kanisa ko pesa ba mama mo ba bassin na mo quelque chose ko sunga bango to ebite ba mama mutu mutazana likanisa ko kesala eloko alingi na bassin na esoro ke chama ikaka esoro ke chela ngo mama pakaka eme Mama Jeni aye asolana bango aye ba via moko na moko ma ndenge base ya Jeninda ya KMB ya Selemba ndenge vivaka mama aza déjà awa kalate bozomo na yazo kota po asola vraiment na ba mama tozala toujours on a branché po to ba nini mama koloba na ba mama pe ba koyebisa mama nini po solution malamu ezo ma na fondation Jeninda ya KMB. Eleni asa ko ko kende pa no tomba mal asa ko ya ebike na tokea Zangatina Orista de Septembre. Pourquoi ça a pris du temps?
merci. Merci tongo etani ebele ya batu bazana morgue ebele ya batu bazana hôpital kasi biso mawana yo toleki batu na malamu te kasi mawana yo pe ngolula yo yango nde mutebikisi biso tokomi na ngonga oyo Yesu Masia toya ebandela programme to associé yo Jésus Christ de Nazareth yo to associé yo moto na yevanda kimia kasi yo Yesu Masia yo utiliser ye puissance na biso nyonso ebandeti suka to tika na maboko na yo na kombo na Yesu amen loba ekwe na maboko na yo oye sabana na yo Boyambinga amen na ye parce que ndaki na kuka na tana oh moi sangelo na kima monte na pakola te to na bi yo mona na mama mona na bote na yo moko elekeka na na ketchup yo kalando ya yo ni na kuto loba to leki weza sinesi te to loba na ye na sepeli lokola bo invitaki ngai baluki na ngai na ya mardi namona bino bien que nazokende dans quelques jours nalobaki rien n'est impossible na oya naki prête mpo na journée oyo bayesinga bamama baza na besoin komona yo bamama baza na besoin ya basani naza na mégaphone te papa bolimbisa ngai mongongo esuki wana nalobi mingi durant depuis samedi Baldi Boza a besoin ya Bassan. Maman Salibou. À répondre à nos besoins, la bino. Vous s'épeltez, vous s'épeltez. Ozala, ozala na patience, ozala makasi, ozala musala malamu, ozokende kosimba bino bato bokotinda. Ngai te mutu nakobanda koloba na bino eloko ya kosala bino bokolobela nge eloko ya kosala ngai na mutu na bino mosala toyokani eza te ke oza na likambo ovandi na motema na oyeba te malamu koloba ata so nakei cordon azali opesi makambo nyonso na présidente mama Makaya kosolola na cordon na kozwa makambo wana nyonso nayokaka na ngai natiaka litoi naza mpo na bino mpe bozala na mpo na amen bon tokomi oleka sikoyo na mwa baquestion nani aza motuna otuna ngai bato misato pamba nani aza na motuna bato misato motuna ezali Motuna ezali na excusez maman. Bonjour maman. Ngai na ne baka osali ya recrutement politique ni.
te aza baeti te wa mboso regroupement na ngai yango nani mosusu Quand il y a des questions, aussi comme toi, on a des questions. vision na ngai eza nini mpona bino bana selemba vision na bino ya bana selemba ezali ke omatisa mama kuna po mama asalela bino vision na ngai eza mpona asalela bino nespa ngai aza mosali na bino oyo kolelaka lelaka kati ya motema ifo moto amemela yango boyeba nde mpe kopona bato ya malonga boyeba kopona bato ya malonga bino moni bato ya badiamba ya komela ya kolangwa bazokende kuna me basali bino eloko te miyibi mpe boyeba kopona bato mbaloyo soko oyebi mutu te kovote ete vote oyo yo oyebi oyo yo oyokaki liloba na ye botika kovote bamiyibi na bato ya lokuta na bato bamelaka badiamba mpona moni bonjour papa bonjour namoni elongi ya mboso donc c'est eza makambo ya parti politique na baélection alors nazomona vision c'est comme si eza kaka ya bamama. C'est comme si nous, de notre part, nous les papas, nous sommes négligés. Alors, on a une bongo, et puis pour une élection, et pour la catégorie, pour la longité, pour la jarreté. Papa, maman, et papa. Quand on parle en général. Oui. Hein? Mais le masculin doit dominer sur le féminin. Oui. Ok, merci. Papa peut vous en aza moto banduluka moto akoko ntango tosangani nde yango babengiso bacongolais po ata kuna à l'étranger bakipaka te ke o moluba mokongo mona te nga nde naza bona sisaka baklasse na ngai humanité na bakongo natanga na leki ya président Fati Christian na bakongo papa oyo aza moto asikaka moluba nalingi bino nyonso na modele nyonso oyo ke boza bana kongo makila oyo bokokata oyo ekobima oyo ezaka ya mwana ya kongo Ngai nasambelaka na sebeko ngai nasambelaka na sebeko naza mpe na machine bamama mosusu ebele basalaka mpa na ngai awa baye te soki tokosala ndenge nini nga mpona ngai nadere na parti na bino mokonzi ye soko nga naza te c'est lui le coordonnateur donc il prend tout et il m'informe na nsima na nga eza ye donc nga ti oyo naza te bokanisa te ke lokola akei esili te ye oaza na besoin numéro téléphone na ye akopesa okosolola bafiche d'adhésion nyonso ezali pa na ye akopesa bino boremplir numéro na ye mama présidente na bino ye donc bino boko s'adresser na mama Makaya a s'adresser na cordon yeto zalaka ne l'air nyonso donc on lobi ke bozana na bravo comme ça au solo na OK merci on essaie d'aller voir l'oculiste comme ça on va lui prescrire quelque chose parce que donc il faut monganga mona yo Mosengo nde moto kenda na mama pour la lunette ya oloba te vaki na ba poser ma question qui est à l'hôpital. Ok, partant de cette ordonnance, la mine a bien et ce qu'il faut refaire l'examen. C'est maman Oyo. On a beaucoup de tiré qui passe à la Caraboco, il a passé pour le passé. À ça, il a été très vraiment mabé. À ça, on a envoyé ça.
Bien la galerie présidentielle. Muito bini mo filmos. Maman, normalement, il faut prendre l'échographie. Mais normalement, il faut casser la carte de fondation pour s'adhérer. Normalement, chaque mois, il faut que c'est le repas 3 000 francs. 3 000 francs. Comme contribution. Si on a un peu bien, il y a un problème, il y a un musique, il y a un souvenir. Mais ce qu'on a tiré, merci. Anda ya Jenny ezali boye. Kopesa ba 3000 na suka sanza nyoso. Mutaza na hôpital. Yozo kokate. L'air yo total na ba fiche na biso ke yo contribue à 3000 wana. Ata eza $200. Ata eza $500. Famille yo etie 200 biso totie 300. Amen. Chaque mois, nazala ngana jardin awa. Naza kombo maman Sarah boye na jardin bolukinga bozo pesa contribution 3000. Soko zaka na problème ba tindi kaka boye omoni makambo ekoma nango na baba face na téléphone batindi kaka mama kingandi aza na problème nani mamuke mamuke aza na problème yeba tali kula mbala moko mamuke abimi après sa contribution alobi awa nga fonda ke no defa tambongo na banque pour moyen zate akena banque asali ni atindeli biso awa ale biso to résoudre problème wana banda sikolo kolo bokoti boye na suka sanza oyo boye kopesa nga 3000 bosandere na parti ma fiche eza kuna pona ngai mutu na mutu aya kosandere 3000 mutu nyonso aya kopesa nga fin du mois 3000 eza mokie mais on a la mobilité Jeannette. Papa Célestin Mbaki, Papa Célé. Tobengi Jean Bosco, Papa Jean Bosco. Papa aîné. Maman Kalamambu. Maman José.
Bébé Soukami. Bengi maman Bwezolo. Marie Bwezolo. Bwezolo Marie. Senkela Moïse. Senkela Moïse. Viens. Clarisse. Jenny. Jocelyne. C'est la maman, hein? Zola. Maman. Lokinga Thérèse. Dikasa. Maman Nota Angèle. Bazui Tebele. Voilà, bandeko toza ana kata fondation Jenny Ndaya kandi tolobela bino ne bandeli. Tout le monde déjà ba mamba baza awana ba papa to solana maman moko na moko pona makambu ne maman Jenny azuma likanisa ko ba moi bassin. Moi j'ai à komela to ba maman ba sepeli na likaniso maman Jenny azui to ndenge nini. Toza déjà na maman moko to solana mbote. Bonne santé. Santé bien. Lelo fondation Jenny Ndaya Kayembe na ye moko maman Jenny Ndaya représentante numéro 1 ya fondation Jenny Ndaya aza sur le terrain aye awa ko rendre bino visite na base na bino ya Selembao. Ndenge mama yebo ya bien na esengo vraiment esolo. Esengo makasi. Mama Jenny Ndaya mwasa pembe akimisa ngungi na chambre partout dans ma tombole makasi akende musika pe makamno so ekende liboso vraiment oya sali to sepeli makasi pour la mama Jenny Ndaya donc biso to zali mama Jenny Ndaya vraiment ekeli boso voilà sepeli makasi. OK tozo kende déjà na mapona mi oyebite mama Jenny Ndaya akozala future députée nationale na funa na année oyo na 2023 oyo est-ce que ndenge pendozo mona ya mapona mi yo benza ndenge okende kuna na kati ya centre on ko voter mama Jenny ngai badia kambala nyana vandi boye non banda mamwe banda kinda na mutu moto ongana na yambia pa mama Jenny donc on a voté kama Jenny na mutu musute mama Jenny Ndaya ongana voté wana po oh déjà base a pesi biso eza déjà lembo danika boye yango na donc pasa bana selemba ya ye awa da pasa bana selemba to sisa mu to sanga ne longo biso nyoso donc mama Jenny Ndaya ni yende kaka mutu musute tina biso ba mama ba veve na ba ofele to zeni skam so to ko kenda ko voter te to ko voter ka mama Ndaya Jenny to zeni moto mosusu ayate ate biso ba mama ba veve to timotema ya kobondela te mama Jenny atombwama
tosala misala na baelenge ya selembao na bamama selembao lokumu nyonso kozonga epai ya nkolo na biso oyo tozobondela ntango nyonso mpona selembao na bakonzi oyo ya kopesa biso na komi na selembao. Mbote mama. Mbote mama. Boni santé. Lelo toza awa na kati ya fondation Jenindaya. Jenindaya kaimbe ko rendre bino visite na base na bino ya selembao. Moi likanisi nini ko koisa mama Jenny oyo moka kiti sur les terrains vraiment ko rendre. En tout cas to sepeli mingi. To sepeli mingi. Mingi ya mingi penda. Nzambe apambola mama oyo Ndaya Jenny akende kaka liboso azonga simate biso ba mama to sambela makasi na ba papa pona mama Jenny Nzambe akende na ye pote asunga pe biso balobalanga ka yango wana zala. Merci beaucoup. Voilà bande ko to continuer toujours ko sola na base ya Jenindaya kaimbe selembao. Base solide base openda mama Jenindaya vandisa ayaki kotala ba mama ba papa. Toza pe déjà na papa to sola na na likanisi o mama Jenindaya azui ya kokita ye moko sur le terrain na base na ya selembao po asola na ba mama ba papa ay ba likanisi problème nini bazana ngo ota mususu nanu ba koki ko yebisa ba chef ba base na bango te me ye moko aye asola na bango toza déjà na papa to sola na epo ayebisa biso. Moi et sengo azana ngona komona mama Jenindaya. Mbote papa. Mbote mama. Kombo na papa. Kombo na ngai Awundu Chikana Laurent. Oui papa Laurent ba kombo na sotemele ki makasi na ngaka Laurent. Papa Laurent, toza awa na kati ya base na bino. Base na bino kombo na ngone. Base na biso benga romikara mama kaya. Bobenga ka base makaya. Est-ce que ndenge bomoni mama Jenindaya yelelo ko tala bino mo bassin o akabeli bino mo quelque chose apesi bino sepeli si bino pena ko yamba ona mutema bo. En tout cas eto ya mila mutema ya bolamu et puis mbala liboso to mona mama ayo tala biso na komina selemba basa so action bo mutali boso ya lina nuye. En plus vous allez première fois naé to linga so zonga deuxième fois to l'accès à place so mona pas so yo ira ko kasser biso aba na selemba mais ko la ye brusquement moi to l'accès ba makambo wana ezati en tout cas to senga nzambe mbala sima so ko ye to yamina ninga mo bien to aller un peu moins temps pour to l'accès ba place mo ko déranger biso. OK, merci. Merci. Tantine. Yo salut ou quoi? Voilà, mbote maman. Mbote maman. Maman koki ko se présenter na micro ya tindika bato nyonso bazolanda fondation Jenindaya bayo zanani. Ngala za mama présidente ya mama Jenindaya na fondation na ye na selembao. Na base ya selembao. Na base ya selembao. OK. Mama moi likanisi o mama Jenindaya azuya ko ya ko tala bino lelo na kati ya base na bino. Esali bino ndenge nini ero yoka kiki mama Jenindaya ko ya lelo. En tout cas esala nga esengo nazaki surpris na ndima kite. Na réunion wana tant tozaki na réunion samedi aponi ki ya roya pa na ngai na sepela ki makasi na ndima ki tepe tant na yaki na bisi base pe sepela ki makasi. En tout cas Nzambe azwa lokumu. Azwa lokumu. Na likanisi o siko mama Jenindaya sala poto ebi kezana ba fondation nyonso. Mais ndenge mama Jenindaya chana ya momukie po osadere na fondation Jenindaya opesaka 3000 francs chaque fin du mois tandis que ba fondation mususu ba pesa ba $10 ba $20. Est-ce que ero yaki ko annoncer ba mama ke po osadere na fondation Jenindaya kaembe faut pesa 3000 francs ba mama ba sepela ki na likanisi wana. Ba sepela ki ba lobi mbongo mukeboy. Mbongo lipa pa mususu bazo pesa ba $10. 10 000 francs. Mais il y a 3 000. Pour biso pe tozana biso na mbongo mingi te. Nzambe penza zo lokuma za mama ya Yesu penza po asungi biso na mbongo mukie oyo ya sengi biso. Ba sepela ki makasi. OK mama. Na kati ya base na yo, est-ce que ndenge ozomonela bozoki ne poto bike bosala ka ba réunion na base na yo. Ndenge ozomonela penda base na zo kende ngosola na ba membre na ndenge tozoki na mapona mi base na yo penza bakopesa ba voix na bango pa mama Jenindaya. En tout cas bakopesa ba voix. Bakopesa ba voix na kombo na Yesu Kristo to ko avancer. OK. Message ni ko isa mama Jenindaya kaembe pona base ya selemba o karate mais base ya funa mobimba. Ko isa mama Jenindaya kaembe nini? Mama Jenina yebisi yeboye na pona base ya selemba
asimba biso makasi comme ça soki asungi biso ndenge ba mama bazali awa ba mama bazana ba possibilité te apesi bango ta moi quelque chose ya kotekela ba mama wana bakosungama po passer za na semba tozona courante maïté tuna difficulté. Alors Maman Jenny a soutenir biso peut te soutenir yetina suka to kende na yetina suka. Ok. Oui, Maman Makaya, Maman Makaya, présidente à base à Selembao. Si que maman na papa au bazan a besoin qu'on s'adhère na kati à base à Maman Makaya au bazan à Selembao mandinga ndinga. Okokyo pe sa bon adresse pour na tam sous alandi émission au bitenga pe na sa besoin que kota na fondation Jeninda ya Kaimbi na Selembao pe si adresse na yo penda o akoya okutela yo na numéro no téléphone. Ngai Maman Makaya na zana avenue citoyen na jardin numéro 8. Numéro à téléphone là 084 non, plus 243 plus 243 084 68 49 594. Okay. Merci beaucoup Maman Makaya. Merci na binope. Bozala toujours wana bozomona ba maman de bazo sepla. Maman Jeninda ya Kaembe azaka na likanisa osunga ka ba mama te ba papa te. Moto nyonso azana problème o azana difficulté okoya ezala ba base na safuna bokomona ba présidente sa ba base na bino bokosolana bango Maman Jeninda apesa lito ina pa moto nyonso ayebike na bino nde boromatse bisika zokende. En tout cas ba député misusu bozo vota wana bazokenda na bango bazo ya pa na bino banungu baningisi ya pamba. Maintenant Maman Jeninda ya Kaembe tokomona malamu eko kende Maman Jeninda ya Kaembe kosunga bana Congo pour aza déjà na likanisa kosunga avant azwa likanisa o ya kozala futur député azalaki déjà na likanisa kosunga na fondation na Jeninda ya Kaembe pour misusu bazopesa pour s'adhérer na fondation faut pesa $10 $20 mais azwa likanisa kopesa kaka 3000 francs chaque fin du mois. Ezate que chaque rendez-vous chaque fin du mois kaka 3000 francs na yo au s'adhérer na carte de fondation Jeninda ya Kaembe. Problème ko sala nango ezale $5000 Maman Jeninda ya Kaembe akobimisa mbongone to continuer tous après cordon tout sola na ye par rapport ndenge bakiti na base na bango ya Selemba ba moni base ngo ndenge nini. Esengoleki makasi Maman apesi ngai bassin na teka fufu. Maman Jenny. Na sepene makasi aumela makasi. Yozo mo ngai sengo elekilinga pona jite bassin de kanisela mama. Ata na oteka fufu na ngata na otala bassin nazo mona mama. Kenzamba pambola ye. Nzamba pambola ye bala sima lisusu na bande koleka. Nzamba bientôt na okota. Nazokota mama ndenge ayebisi biso to okota mama sikonde balobi ke ba elo oni etambola kaka na mbongo yango ekotalisa yo ke ozana kati ya fondation yango wana mama. Merci. Na ba 3000 na biso organisateur de soupe za ba passer ba bilo ba passer puissance no peut-être sanza moko tomi ya mibale bomona ngadi